Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Diego ayebinga bien, Diego to kokolate to kokolate. Diego to kokolate to kokolate. Botokana. To tokana. Bon. Oui, j'assume. Toyo. Ah, ya, bon popo. J'adore la mission à Bon pota oyo, pota oyo yete. Bon pota oyo ya. Bonjour ba saraza olinga nena beta ka Diego. Nena beta ka Diego. Elle m'a servi ça en talinga. Où sommes talinga? Diego minani militot. Acha moi signé. Moi une balé on a profil. Numéro ne yango. Bon conversation. Tu 24 ekoma na comme na 14. Yo. Tu yebani. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Bonsoir bébé, c'est l'audio. Bonsoir amour. Ça va? Reste de saluer, je suis chez moi. Naïbi aussi que ma soeur est lobby na page. Il n'y a pas de choix. Et d'abord, papa n'a des verges, de deux, il y a un botissa, de trois. Non, mais comme moi, non, tant moi, non, trop, mais qui l'ont tant moi, non, moi aussi. On l'ongo c'est kin point. Si alors l'emo. Lolemo, libala ekufanga. Lolemo, olela na yo mungwa. Lolemo. Lolemo nyama, mpesi nyama, moi si ma bé. Bref, Olga Zaki n'a pas vrai, tu n'as comprendre parce que il doit se ana lianzi so lianzi. On lianzi a to so la raté a to so numéro mais to ça pire te mais na yeba ki te ndenge a lobela ki yango bon je sais pas ça clair tu la te ya très kala o denda mosquitoko traiter moi gabe comment obela et moi attention gabe belisco bo sakana yeba ndinga ba sundola e le tia gabe sola na avec la différence c'est ça pour aligner ba ndolo ba comédie en intérêt. Puis tout ça télé ça pas na télé pas chazo linga yo za pas chate na olinga yo mpesi moi si ma moi si kele zenyama télé ma benyama yo ko kainanga so ça disanga na pédon on zo finga na télé yo so yo télé mi bozwa nga yo tula Azaya yo balinga na yo to love avion na énergie ngana yo yo boy no to love baluki stratégie kamulanga na yo nya tizwa bible sauter sur o tshelo le mote so meka mungate a soza mo setemba sambela a na tv a tshwa bible ko sa pese défi a sauter ka tshela iso a meka le mote ah bon pa linga le mo makasi linga lidodo lidodo yo finga gabi yo finga silence sans sini o finga exilit yo finga Belleville yo ko mona la Belleville moi mo ke pa na hot Belleville ya kana via muta yebi yo après abo yo comprendre yo asundoli yo tant dans ken pe na douche oh à côté ken atobola ya côté la ken aboya na yebi ngote o kela bi o za fruna ko comprendre te o za nini yo tala mwana yo Sarah tuna Diego je me zo benga na ba 18h ça za libanda na yamba ngana tocha o pala to yo to sekayo na bita mwana akolukela yo mbongo oleke chubo mata la ka muziki yo moni boye ngano ya ba sentiment na biso ba délire na biso potika nga bidi Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse, salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectant le nom. Une seule adresse, au numéro 1000 sur la route de Matadi, commune de Ngaliema. À Matongé, la magie d'organiser un mariage de rêve s'appelle Exodus. Exodus vous offre deux grandes salles de fête pour vos cérémonies inoubliables. On ne triche pas dans l'art. Devenir musicien professionnel à Kinshasa est désormais possible. Plus question d'aller enregistrer en Europe. Exodus vous apporte la solution. Un studio d'enregistrement professionnel au standard international. Une salle de répétition où tout y est.
À Matongé, retrouvez Exodus au numéro 10A, avenue Ikelemba, commune de Kalamou. Contact plus 243 81 91 51 440. Exodus, toujours rendre réel vos rêves, vos rêves, vos rêves. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous avez vraiment ébellé partout dans le monde. Il y a Rolanda émission na Congo Liziba TV, vraiment merci na confiance, merci na fidélité. Na yeba ngwa travail ba commentaire na bino et puis ba peine na bino ça langa toujours ba bien surtout ba appel ba remarque, ça langa toujours ba bien pour na rebongisa toujours ko sepesa bino na bandako, na pesa bino mbongo te pour na Rolanda nga toujours parce que bondima musala na nga yango bozaka ébellé. Merci na ba peine na bino, merci na ba commentaire na bino et ça langa toujours bien ngande ko na bino Diego les mignons. Merci à mon équipe technique, wana Moni, Jonathan Dario, na ma caméra, pourquoi pas, Binonion sur partout dans le monde, maman, bois plutôt que voir maman vraiment va commenter belé. Merci na bato ba soutenir nga wana Moni na Dubaï wana Cecilia Bonzenga na kati ya Dubaï moi oyo aza vraiment combattante aza na agence na ye na kati ya Dubaï wana merci na maman grand prêtre mère na kati ya Cologne na kati ya Allemagne wana grand prêtre mère Jackie de Cologne bientôt là il va être à Kinshasa Coca fils grand poète Coca fils et puis à l'Allemagne. Merci na Médé Massoudi na kati États-Unis José Santos grand poète père Mbote Belé Sekoza. Tous les lots na les questions panda puis vraiment na mon page pe ningani côté wana on va parler, on va vraiment en parler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment pour y bonne côté émission parce que Mozindo to ko vraiment na profondeur les cambo to les pisaraté to za parti pour tout le toujours vérité to yamara mutu nyonso. Les questions panda bonjour. Voilà, biso monozolo bato bango ye baza danser bite biso toza parmi bato bazala ba sitoche parce que na sitoche naza penza naza sitoche naza parmi bato bazala sitoche na kati internet bali boso yo soki bisinga ya ba journaliste ni te ba arriver équipe nationale c'est ba kosi très bien tu as tout ça la vague na biso na réseaux sociaux bato ba yebi yango presque journaliste c'est tout presque les financiers tout financiers tout arriver à comme la biso na kati équipe nationale. Il fallait tout l'oba. Très bien. C'est l'émission dans la bouteille. Ah oui, ma single parce qu'il y a la pétasse, la sale fille, la taboche, la dégueulasse. Aza dégueulasse, aza saleté, aza solo. Aza kele. Alors, tu as yo PD, oui. J'assume alors. Bon, PD. Oui. Oh. Il y a si à finir. Ah, tout n'a pas été bien bête. Il y a des bomba trop parce que moi on a comme dans bomba té yo zo finga batou est-ce que les passé mobile non pour les passer te les présent pe le futur à ça la moti lelo Sarah nana 5 mois oyebi sa otenga le kechu vandi sa mobile no apengele to wana tout na bien Diego tout na le kechu oyebi sa yo qui je suis Diego to tokana te. Mais bagarre eza yo na mwasi na ye pourquoi okoti ça ngana lobi te ya finga musalo o ngana salaka parce que fois tout na mobile na Diego na tuni yo to tokana te poto sali fio kitoko penza poto finga batu osa mutu aza yo masala makambo wana mobali na ye Diego wow yo finga mbanda yo yeba te na mbanda na yo Sarah naza mbanda na yo tout ça bambanda c'est normal pour finga nga za métis nga za pe lengi yo Sarah yo lengi te oza bêtise oza sur la nie oza sur la c oza ko na nzoto na yo mwasi mabe tala fio Sarah yo loba nga ni penza yo senga ba succès na oza yo salango yebisa émission ni yo zo beta malonga etele na kati internet. On dit que finga si le Gabi et on m'attend à 20 KT à 15 KT mais je vous comprends pas yo finga ngale quelque yo la pa ngate yo la pa kangate na biso ko lingo comme ça ngate na série équipe nationale yo ba vanda kimi yo ba zo banga yo zo mona ki yo za danser na nini ba responsabilité comme belé ba to ba tamba niama na yo niama moi si ma benya si kele tout fino niama imbécile te moi si solo niama. Nous avons un ex, nous avons un pacha malonga, nous avons fait tout le monde à pacha. Fait tout la télé, nous avons un pacha, nous avons un pacha, nous avons un pacha, nous avons un pacha. Imbécile, moi, si je suis quel zéniama. Tu es ma benyama. Yo, kokainanga. So, tu fais des gens à pédon, on nous a fait la télé, yo, ça a télé.
bozwanga oyo yo tula ngana ne lengi na secret na goût naza lekeleke sikoyo yo siko yebisanga yo za ndenge nini mpesi solo nyama sola mwasi nyama te loko salite loko zeyo loko kele nyama yo voilà mwasi yo lo balanga detini yo ko finganga Diego ayebinga bien Diego to kokola te botokana tokana bon oui j'assume tokana na ye oyo afinga bino seke mbali nazala oui Diego ebinda kunanga bien tourner jusqu'à zoya na chwapa nda unanga etage wana ebiti na ba preuve yebta zokisanga abunisanga betanga zuwa pa zo na mishka ye Jonathan yebta zokisanga to bundana ye Diego mutazokisanga bon oui tango longa dipota liso mninga bolingo elekaka makasi yango muna zokisanga apona sosa mishka yango zokisanga na tele no beta ta télévision ko beto pamba ko bolingo so eleka kiso ko zo imagine te kaka ele kaka yo sara yo fira moto yo ta fia libabe on a libode d'abord yo na papa no déverger yo de deux ya no botisa yo de trois na bali kama mwana na tanga mwana soko meki na tanga mwana mwasi olongo c'est kin point ke bana nga sara naza niveau na atoza mwazo za li deso za na nini ngaza naza na bidote naza na ngaza na nzete mais na lekio na goût faire attention avec moi tala fia do finga karina ko mabukalaka yo fini mutoni yo fingite yo kumisa silat ne yute yo kumisa sila o finga bel vivo keba za mutute ala ko banga nga mutute pe na ko respecter mutu na yete pona na mutu na sima lokwa ma chérie mon frère lokwa nani 43 lokwa télé sima ba na ba comédie na sima sila na nous matanga yi en ya ye contre bino banda parce que on peut se chance to pesa ka chance te yango wana lukaka sala mamko biso ekokate asala film apono yo jontaka di madoba ot mwana manika tout ayot ya ko finga manika to nzima et ya finga manika to nzima ta moi ça ya ex Jonathan mwana ya mwana manika yo ko ze ko kele nyama oza goûter oza mpepe baziba solo mazima noza solo so tobole solo zoka na se moi si mabe moi si oza légèreté oza goûter bayoka ko goûter teka faire zanga pasha welo ba fit tout baza na pasha na bango o so faire les garçons ba beta tatou azane mon kolo bien on ba pasha tatou ko biso boy moi nini moi les frères je moi est-ce que ça va aborder madame pourquoi est-ce que je t'aime est-ce que tu me quittes d'abord linga yo tester sur la moisio maman ngai naza plus que ba moura na YouTube très bien naza plus que bano basala ba beline na internet naza plus que bango soki oye awe zandere mususu yoko kali na bato tena ko loba ba délire parce que tout yo loba ngana ka réseaux sociaux j'assume et yango sikoyo parce que yo sikoyo loba ngana sona baby c'est parce que tout biso c'est l'horreur fingo chaque jour ta papa bina la yo bima na ngokaka comme bina to fingo télé si au finga bo bisika etalingaki moi j'assume que j'accepte parce que loba pour balala ko papa abino pour ces les gars mingi pour ni yana de vierge kayo aboti so pona nini na wali kama mwana mwasi mbesi nya mwasi mabenya yo lobalanga ni yo ta fia zo voyage a bouger internet c'était ngana bouger na kena na bouger na ningisa mokili fi jalouse nyama wanda biska lumière et chola au moins quoi si là a fallu belle via héritier ici la ferré ah bon et ici c'est la soda yo gafé au poussa na te parce que belle via ça ne monter ma boboto monter ma moko boeso atia alinga aine kaka héritier limbisi yo parce que mon bonani siko faire siko azan mo taka absa nso le côté mais sokata bizorbi pour bizorbi il y a péché za ni Nigeria une lycée de TV yango ni si péchanga aza faire héritier c'est belle vie fali c'est si là les l'homme to wanga na ngote arrêtez un peu ko sala boy les comédies pour finir ça va comédie on a préféré l'émission on a vendu na comédie entre bon ba beta na oui ça signe mais tout monde corps étranger moi route de bataille au fin avec ba comédie pour tika boy moi j'ai dit ba chose comédie ba ça nga quitter belé aloba les ketchou mais ba soit défendre ba loba les ketchou mais bana ba sara ba finga ba et tout le monde ba comédie bazo côté bazo loba te bo réagir te le loya gabi so tie mutu na messe gabi wa biso. Oui, que tu as mon gabi sanga pour ça là.
fait mal, hein. Ça fait mal. Courage. On va choquer, hein. Comment la icône n'a biso ba saranaye et puis ba collègue ni ba le bête le côté. Courage de Ketchou, courage. Omoni. Non, on peut sortir là parce qu'il y a Gabi, Nathalie, je suis torté la Gabi lobby. Oh Lili. Nathalie Gabi akala, Odenda mosquito, Nathalie moi Gabi comment obela, et moi attention Gabi belisco, bo sakana ye bandinga ba sundola ye. Le tia Gabi sola na Mike la différence, c'est ça pour aligner bandiro ba comédien. En intérêt, nan de côté mais ça n'inga pas si fort. Et ça n'inga pas si. Nan de quoi Gabi mais ça n'inga pas si parce qu'il y a ça. Batu misusu batu bamona Gabi amaele te bata maele ngala mamusa lo bana internet bamona ngai ki mama be mutazo ba peta maele te bamona Gabi mal nécessaire maya bete alo beli bisote ne singale ke choko finga te pas respectanga maintenant ma bien ça bien en général c'est qu'il faut s'excuser to limbisa ye mais après to lo ba biti ya za alo beki mutu sili lo Gabi a commis chose ba mo sakane poani Gabi esa rambeta malonga ya Gabi 4 couleurs ta yumna kaya Gabi sali ya kozanga mbi ya Gabi ndazana solo problème kweliye ça récoule aux audiences quoi ya Gabi te si okufa voilà la vérité si okufa ma c'est aux audiences ya Gabi te ah ça fait mal hein que Nathalie lelo eza passé hein la leli parce que ça y a passé ba Gabi ba tout moko ba on peut être au sommes de fréquenter to ye ba ete ngana bien Gabi bien ya bi Gabi te kamituka ça c'est faire voir tu sais le moment qui va toi ça hypocrisie fort parce que mutu mwa za na privilège moko boy mutu mwa za na loro moko boy a vivre ba mo sakana batu ngana wata pona sarate na wata poni ba artiste ba osundula ya yao azabo lingwa vers ba ndeko na na leli parce que même c'est bien ça linga passe parce que ya passe mo ya kana ya des ans ya mabe ya Gabi ba ko kene boy tu aza icône. Faut y valeur à mouton ensemble. Gabi là il a tourné ba Philippe. Ba théâtre ba major Bisadi de Gabi te pas. Na bi que et ça passe. Le lot du chef va sur na Gabi te pour côté la baninga ba artiste c'est comédien, oui bien. Pas bien on va baninga na bon la télé mais là on va défendre baninga ba finga ndiko na bino boko sexa mutoana. C'est pas vidéo ko salité ni té. Bo lo bela mutoana bo pesi ba opportunité. Bo lo bela ye. Ba soit disant bo lelo. Ya Gabi mutakala souffrir na théâtre. Pour le bic alinga si la boui ben vite. Aboui belle vite la mukala ta vite jamais. Abina scène ya se retrouvera bien soit dans na belle na sila. J'ai na bango. Ba bouti musika na basila wana yi ba on papa mettre paille basila papa velo baba banani ba papa lombe oti musika ba grebela basila basa bato ba kolobela ba kolobela ota za mutu ndetse binga tsinga oyebisanga kina sipela ngani linga na papimboma parce que na ba jeune na linga kana ngaye parce que ça na linga pa mona fréquentar na tambola na dia na ça na lokote mais na zakana ba ndiko musu ba barisi ba tebele ba na so tambola na bango ba sika to tambola na bango mais papi moi c'est mon choix na linga kaye. Et ça, il y a Sylvie Bongo, et ça, je suis en anga. Et ça, il faut aller on a le temps pour la non. Et ça, on a apprécié Moutou parce que ça, est-ce qu'il y a Gabriel Stafana, nanana, mais il y a des gounaïs. Mais Stafani, c'est Bakata. Mais bon, lingo et Bakata, ça, on peut-être bon lingo, Gabriel, ça, on peut Bakata, l'équipe est assis là. Mais la scène, mon moto, peut-être préféré, c'est la Moutou, à ses pélissaires, va jouer belé, va se barrer les belés. Baptiste pour télémité Baptiste et kozongela bino un mot d'ordre et kozongela bango et pas moi si haut parce que moi si wana abenga sila icône leur ko finga sila bon moto ba sila ba chose na kata mokilo moto akoza mabe na ye ya ye comportement na ye bo yango éviter boza la bongo mais ko linga corps étranger finga été bato mo sala ba sila na minoko na bango ndete sila toi yo sila yo ah maman papa ma ya pédé les ibènes bino bon va na kama silo ndiye mo moko boye ah ya basila ba ini dote balé ya ndaya ba mama top basa ba ikona mboko ya théâtre haute mama boza ba mabe boza bana mabe bino
Est-ce que makambo ezobimisa pe lolo baya Gabi au finga Gabriel Bolembo sakana ye pas ka ba $100 te pas ça $200 te pas ça $50 te bi budget ne bi conteneur ça rappelle que Gabi mona lekio na budget d'azana a message na vini na kingiringiri a message na vini na matonge a message via kasavu ko futela ni lomuta na choix na ye peut-être on va aller moi na souffrir mais on te na banque na Gabi ali na banque mais on va aller moi la banque normalement bien Gabi ali kinga. Belle fille, la patronne, je sais que je t'aime beaucoup, hein, n'a pas trop. Nous avons un complexe, moi, je suis pour nous senga ombongo, pour nous avoir qui to. Si là, nous avons un complexe, moi, je suis pour nous kabela ombongo. Belle vie, Gabriel, nous avons un complexe, moi, je suis pour nous bino. Là, on va faire nanga. Pour porter un plus pin à chaîne nanga. Mais, vous allez mailler na moi siwana. Biso ça là, na liste lobby. Mais il y a quoi insulter moto finga raté bon utiliser si la mona 50 za âge pour tenir son avis à tenga mra bota ten na nga bota déjà et âge am trouver insulte pour la nene pe vie ya moto pe sentiment ya moto bolingo ya moto vie moto au sale et comme insulte pourquoi maman ça ba couronner ba tika ko couronner te na vie rosa ne mona Gabriel te Gabriel ko ya va na si ko ya va na si maman le lo Angelica kufa pour biso telemaka pour Angelica Mandelena. Il y a toujours problème de pousser à payer nous à zate. Moi si ma bé. Nous avons quitté la place à l'égide. Mais est-ce que le mobile n'a pas encore petit macambo? Mobile n'a pas petit la télé, si on peut essayer de mobile n'a fille, n'a vu tout mobile n'a fille. Mobile n'a fille. Il y a ça ils ont utilisé ça. Ça la mine. Et ça utilisé ça. Ils ont tellement on là na non ndeni. Vous avez vu non ndeni. Il toka toka ça il toka quoi ça il toka quoi solo. Et comment si on a nyoso sale le lengi sana ngomutu to lenga ko to kiparote na yeli po omekinga. Na saki miso fa na tuna makam parce que zo lobela icône on to lobi na keno wapi yo. Imbécile à moi si ma benyama ta moi si solo nzoto nyama. Soit li peka solo nyama soit li kakuza bien te. Moi c'est top moi il y a voyage c'est l'autre côté na vie au moins ceux qui le là na pour ça voyage nga les gars non voyager kaka ata ça ba tebe no voyager te nga mo nebilo no sala peni na lingi na sa na vie voyage on peut na kina sala pe l'autre côté jour no moté na ngebeta na kina ko kene na nga madame asona ba ba sitoche quoi biso dinga na sitoche ya ko so ba sitoche te pour nga les gars na vrai sitoche yo madame so ko so na sitoche yo madame yo madame yo Sylvie bongo de madame ayes ka shinga banola madinga de ba madame oh lo ba lo ba te ba madame ka mezo monana ba finga wa te po zo mbongo mbesi te ba na hotel ba $25 ba na €25 so $25 na États-Unis mbesi no niama fille pauvre niama fille a malchance oko bonga de ta génération par génération de gens là tata no 5 makida papa ya na nzoto ko simba yo te oko simba te yo zawana. Ta moi j'ai éjaculation précoce, mais je veux pas il y a moi mai qui il y a papa qui donne ni même petit ni ama. Moi ma yo confie ya Gabi. Na sikane kokani. Na kala ya Gabi ndesi yo au comité Gabi soit télé ma tatou. Ya Gabi ate moi son mona. Mobali ni yesa mobali ni o ya rodayo. Yebisanga. Yo mobali nini sara ya rodo to yokite garçon mo ya wawa bina na poto to garçon mo ya wawa bina Londres na Canada wa oh poto yoka Karine to mona ba Karine ba silaka page garçon mo boye ba shoko to yoka yete o kosi les ata o kosi les arade te entraîner bisanga fini yoka da sara na mobali kitoko mobali mabi ya wa to garçon mo ba mobali sara yo yoka à part ex nanga là à part Diego ex nanga à Paris on a dit que de dommager nanga ça va problème selon moi nous ça bien té oui oh oui yo ya ça là nzoto nanga ah bon oh yo mon musique ça ne bozo ko yembela nga do so na yembela nga de oh ah bon ba wata ya na lala tena Diego yo le point no betanga pour la mishka na bien monté la TV oh bon non oh ya ma chérie ya oh ya oh ya do finga mbanda
La page va watcher Marambo. Il faut penser ça Diego tout ça Diego yo ça les ketchuni Diego ça c'est fois il ça Donc créer pas problème Diego bato papa Diego ebinda kuna ngati na chuapa ebi chuapa sizo yana ndako na chuapa likolo wana otaka concert jour musubo bukuta na sona miska obundi sanga poto ngana zoki ona ana mapekeza yo ngato ko kene partout yo comme munene boy nga va finga APD eza problème déjà sim na nzimi eza communauté LBG tozo sambela pola ngo ta LBG pele za muta négligé était PD pe ko za PD za injirité eza faut ba muso abota mobali mais abota ma PD bazali o ina mwana ko za PD muso za spiritualité ya spiritualité zali ya normal pe zali parce que abota mi bongo hormone ya basi na tu le refinga ote comment PD ngata fi o mabe onyama na bivani sa mobali na otune vérité ya relation ngana ye ayebi bien na chuapa na lobby Sarah tuna Diego jumso zo benga na ba 18h ça libanda na yamba ngana tocha o parler to yo to sekayo na bita mwana akolukela yo mbongo oleke chuboma tala ka muziki yo moni boye ngano ya ba sentiment na biso ba délire na biso totika nga bidi nga yo otileke chus ya beka be David Dio ngabeke Dio nga sabinga yo benga no be Dio Taka Diego. Il y a ça descend de l'image. Où sommes de l'ingé? Pour dire ça n'ango hein? Ça c'est Mathieu Penzali Kambango. Kambango vraiment gigi. Osa dit c'est déjà parce que ça tu viens ici. Benga benga. Oko tout bela maman. Ta moi ça les lesbiennes des injurités, des injurités. To ça la camisole ko bomba te bolingo komi aveugle, l'amour est aveugle. Je suis bâti et matingai. Boya area finga, ponya bomba kinga te. Pona bomba pona nini. Na lobika misalo to ça la mobali na e. Très bien. Oh, ye moza mutalo lemo mutamungwa. Oh, il m'a laissé. Talinga mungwa lesibene ko fibate ngwa lesibete ba kokata video. Loba mungwa, emo linga mungwa linga mungwa makasi. Tafia mungwa oyo atangawisi. Tozaka na tangawisi na gingembre faut mi peto apa. Yo faut skola na gingembre na tangawisi. Fia infection yama. Ah mon bon, oza bien te na mokili na yo ka na sangote garçon mo ya wow na mokili. Ba fi ba bimina ba garçon ya ba wow. Yo bimina mutu te. Ezo ba mwasi. Moi si ma bé, moi si kele, moi si sitoche, moi si solanzoto, moi si ma bé, moi si zei, oza zei. Oza ba infection. Nga po gagner, nga po so yo ve sa Diego ibi so vérité à relation na biso. Ah, prise définition. Yo finga gabi, yo finga silence sans sini. O finga exilit. Yo finga Belleville, yo comment la Belleville. Belleville moi m'ke pas na haute. Belleville aya kana via muta yebi yo après abo yo comprendre yo asundoli yo. Bola na bino yete azane longo te yo comme ça dinana. Akofinga dinana ke basara masiala ko soli to bemba na ke to sana mwana ko soli sakanga te. Masiala soki ke zo pekse ya dita lo bela so ya dia so so na eta na nzato solo la te. Pour plus ba valeur mo zo yeba na bino te. Poison retardé. Oui. Ngada na lobby. So juste na mona Sarah. Oya dina na peut-être poster na mona te ya di, se ya di ngata mboti na pesa na ngapete. Na lobby. Parce que ba yebi ete to mona poster ngolo finga bango. Alors bise ba vérité mo na ya lo kuta no bimisa la fille, la diablesse. Ndoki zo mona la mwana mwasi wana mona mabe. Tamta na ken pe na douche. Oh, à côté ken atobola ya côté la ken na boya. Na yebi ngote.
Oza bi oza flou na ko comprendre te oza nini yo tala mwana yo. Ah mon Dieu. Partout akenda kesimbaka to kolinga ki ba tosala na boto sakana nga ja sime oyo fingi ja sim. Pe na eloko banga te nyonso ekome koma. Api nyonso ya na défendre yango. Na ko ya pe ko loba yango siko. Mais yo so making na vérité ya mwana mwasi wana. Na vérité oui. Non rien nango. Non toucher parce que ko déranger nga PD oui na ba garçon oui na sala ka oui ta mwaso pour nga fi ba yoka ba tout yoka ba fi ba Cynthia ba Karine ba Tania ba Yvette ba fi mo bali moko boye ni tu moko boye fi moko boye et ça la moi goût hein fi moko tata yo doka sara o garçon moi wa mina na x ça voilà ça to yoka te balinga kayete fi alolemo lolemo libala ekufanga lolemo olela na yo mungwa lolemo lolemo nyama mpesi nyama mwasi mabe mavi yako yo eye ali ko mtoto mbaya nyama tumbu yako iko kabambi hivi attention na mie weye iko na lufu nyama lufu keba imbécile. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde. Et ça la passe, nous aura ba icône abisso. Oh, bien, gabi bo tala na bino. Il faut soutenir dès que tu as pour soutenir ba leader mboko na biso, pour permettre de monter. Eh, yesu nani bijou na bika lingane alinga bevi salani. Salani. Ah, bino bevi na lingana na bevi. Yesa opinion na ye. Andimana mais amitié ya bijou la kana be bakatana na rondi mango. Vraiment. Baba kampezat. Maloba na puna na yeyet. Bon finira bino ba tse bo lo bakate. Arrêtez un peu. Tout ça banalise mais d'autres qui ben jeu. Madame so sara masala soki na Monica bijou okuta na fiana senga to bosola biso te. To bosola biso te ata di to bosola biso pete. Mtokufa na fazate mais na ndinga reseki ya di mbote sara masala mbote po boyebi ete ndoki e gris. Azé gris ndoki mabe oza ne loko sala te oza génération na oza fio nga na machine za ta pembe na ote na vie yo sara yo na imagine yo te oui eti lelo yo madame osana ba sitoche plus nga na sitoche madame osana ba sitoche madame silence n'est comme te loba on loba te fusaka ba action madame mikolo te mon velar madame ote mikolo na nini madame mikolo sa azo foutre l'appartement to ndako mo ba ilopa ko ba yemoko. Madame rachète ton modèle, au moins que fimo va soumis le pain à qui a quitté Mathieu. Madame va Sylvie Bongo, bah Noëlla m'a dit madame, madame Bazali, yo madame, na YouTube ton monité. Normal car. Normal que tu es normal t'es moitié cac. Yo. Yo le sous m'embrouiller lelo, m'embrouiller zanga sens. Bakela ba mama tu o batala ba biso na biso peut-être bakoza léser na makambo o de sur le biara ezakana mutu le biso non ils ont candidaté to lonzo ka to loba na biso to ça ka to pesika ba argument na biso ne to loba mais azane loroté yem to royer ba mambazo ça la peur zo loba to respecter ba terre na biso li kamuni to respecter ba terre na biso ba artiste na biso ya mboka parce que les lots soki bokomi ko manquer bango bomi ko loba bo mabe eza soki to côté to pesa mutu na place na ye bino na bien boko swana sila na ici bako swana oui c'est bon mais batu misusu wana bakoki ko kota na bango te poza soki to côté yango penza ba artiste botelema poso otiki makambo kanga ofinga sila ofinga peshanga ofinga Belvine bien Belvine oyambete Belvine opesa te espace te mukala ya mukolo yo madame madame faut pas sa action dit Belvine lo baté avant ni charisme yo Belvine madame si ani madame peshanga ni madame avant ni lo baté mais biso ba sitoche to soigner la bango très bien ba garçon ba beaucoup no ba télé sikolanda ba tu si ma bo fingela bango ba tu ba fi no ba kizengi bo fingela bino ba tu osimba mbongo zo no be monsa analyse bien mais yo fi yo garçon mi kizengi ba ma chérie mon frère ba télé si ba kizengi beaucoup no ka kolanda ka na sampo bo fingela bo so no ba mbongo bindako vibo linga bo sala ngo ya malamu bo zindisa ko batanda bo zindisa ka be partout ka ko la saka vie oh ya base d'internet oyambaki Olga Kabilo awa
ça qui émission na bien présenter la biloko na ye mais lelo ko mona kombo okezo tambola na mona pe intervention ya Bijou la reine par rapport ya ndeba karnier pe muyibi yona Olga Bosolo le même par téléphone aibisio nini parce que bref Olga zaki na vrai tu n'as comprendre parce que yo do so ana lianzi so lianzi o lianzi to so la raté to so numéro mais to ça ba pire te mais na yeba ki te ndenge a lobela ki yango bon je sais pas ça clair tu bon je sais pas Olga pe le on a $600 on appelle ça maman na le ngi appelle ça maman bato le ozo ba ke ben si la mtatinda ki Olga asala bino ate ça les pièges à PG si la zone intérieure PG ba ninga na yo zaka na posa ba tourner ba filmer na et to tsika ko mutu mo bo moni lelo bo pese ndé sans sa vie parce que bo lobela ka so beti kara peut-être si so la zone ngo azana ngote section azana ngo peut-être azana ngote Olga kabisa ba délire na ye na ye mais je pense pas que ba komeli ba yiba ki moi le muso pese so la publicité tout qui ndape o to ke to ça polo mo be de o kangi polo wana très bien mais des so qui a pesi biso ezaka marque compréhension ya Bijou etika ko loba o boye bozo ba na TV so ozo loba za ngo bonté mimi abilika mususu marché abilika mususu yozo ya Bijou so ba no loba na TV etika no loba na TV ozo ba ko loba ti ya la reine kwa na nga lemba na miko to so ki pana zo so te mais ya na nga lemba linga ga mingi avec kabelo neza bien te ndiga frappa kabelo bien atanga comme mo boya bosanya so apesa ke bongo mtapesa ke sepela na ngonde ni ya Bijou tika na yo atepela na ngonde nini ya Bijou zaki boye Bijou a changé je sais pas YouTube a changé votre caractère hein? Ah bon oui je te jure laisse tomber et changer votre caractère mais nzambo ça prière makasi à part YouTube puis quand monsieur bima au peut être kunda YouTube et pour YouTube ils ont plus de 100 après si les anano YouTube ils a penzana non voilà mais ils a ba plateforme ba peut-être ba théâtre ba biloko bébé au tekama et comme dire ce qu'on pour ba plaire aux soso mais Olga le quoi ça là qui m'a amené n'essaie de bien de camarade na Caleb Touribana au président de camarade na mais le président est camarade n'a pas bisa bango kuna après alobi na mais on est clair pour mimi azaki camarade pile mutu nani ya Olga Kabelo et bien te bakutana ka atanga ikina bon ya Bijou ozana manager te ya Bijou ozana manager te ola takabila talata ba belo na makambo pa ba chelo poisse de mutu ah ya Bijou ozana manager te eh ya la reine ozaka na manager te ba ba ko poisse kana mutu bolati be pour mamutu komi ka kodoka kaka eh posa manager za manager na nga moi za na poto moi za na Kinshasa ya poto Lionel Kambi ya Kinshasa Dani Senda na manager na nga manager ka est-ce que non ko sa bote ko kene bote ko sa bote ko sa est-ce que bino za manager te eh ya Bijou mimi luka manager toi ta montana mobile no alolandela biloko no montana za mayele makasi très bien c'est Nicole Barata nzimi na ngata ki ne ona me na ngazala ya zalaki na ete bakoteka na buzoba kasi te parce que muta ina makambo c'est ka muta yebi Olga bien to Olga pa yebi muta pese makambo wana parce que on protali kamo bato o client za na poto te azaka na Kinshasa te très bien ndene ba makambo c'est ça muta yebi saki makambo wana si elle a rien à voir si la bana Olga kala depuis kala Pode ba otu na ngapende ni mimi azo jouer sur belle vite to zaka makambo suba simu ezali makambo ni ko makambo kaka wani belle vite ni mimi azo tourner sur belle vite eh chéri là ça reste à vérifier reste nini à vérifier voilà, merci beaucoup les questions. Zara Sitosh oui Anthony non Sitosh mana tagos Sitosh chéri ya intelligent qui vient là vraiment Sarah na matela lolemo libala ekufanga babonanga lolemo Sarah monela Sarah nya tizwa bible sauter sur o tshelo lolemo te so meka mungate a soza mo setemba sambela a na TV a tshwa bible libo na pese défi a sauter ka tshela iso a meka lolemo te ah bon kwa linga lolemo makasi linga lidodo lidodo mungwa oyo akoli nango oh akoli nango fille de seul fille ya mungwa ah mon Dieu Sarah à suivre pour la prochaine émission. Merci. Prochain épisode
ngaka na Diego c'est mon amour. Botokana vraiment. Oh. Je l'ai lâché pas bolongo to bilongo de ça bouya ya. Et puis mara. Dieu. Bébé. Dieu. 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 Soya za muke. Soit disco sing, so va na po to va na mina ndako bo. Ndeza na kitika mo na studio na ngana. So vani na ye. Wala jira indeni po sera na succès, jira indeni. Ngabe sira na ya ngana mbona nga YouTube muke bo no pesa ka ina olia ka. Ipo ya za makasi na kota senga ka. No pesa ka. Ai binda kuna bien. Tu vas pâter. Tu vas pas dire ça comment? Tu vas ça il dit, tu vas pas y na porte à rouge. Pour poto yo ya bongo poto. J'adore la mission na poto. Bongo pota oyo yete. Bongo pota oyo ya. Bete la mission mutu kamuni. Oh. Abetanga. Oh. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Aza amarkanga. Très bien. C'est amarkanga. Bon comprendre Dani, manager. Amarkanga mingi na vie. Parce que moto yo nazara décité. Oni, nous avons un nzembo nini ayeba hérité pas vocal hérité. On se trouve dans salon. Quand on a quitté moko. Azana panzite mais ezara dou. Ataba pla pe aux a décité ala la sco. Allez avec kitoko. Akanisa en soso miso kitoko asasco oh TV na kanisa en soso. Yesko mingi zaki to vali na to vali na to yemba ayembelanga. Nurite Azaya yo balingana yo to love amena energy ngana yo yo boy no to love baluki ba stratégie kamolanga na yo wata mama bea non ngana nga Diego nana parce que ba kimi zo sa chambre na sinda kuna ngala studio tellement mu kisana to mune zo kabola mbetu kuna nani mo mwana so ivate moi ma zo za mateta yebi zo mune wana yo balingana yo to love mais ça t'a dit mission pour souvenir ils sont là te yalinganga tilo bo ton moi c'est dans les États-Unis si vous avez bien à 18 ans là ouais encore récemment te ndolia alinga limbondo mingi c'est les cas nango déjà grosso isango alinga limbondo mingi limbondo nani ngone yango zira to blukana te binga na zira Diego Esquiza, Diego Milito, Yos, Jonathan, Yos, Bachena Moistina profil, Yos, Diego Mignani, Milito, Acha Moistina, moi une balai on a profil, numéro on est en gros. Bon, la conversation. Tu 24 et comment, on a comme 14. Yos, tu y es banni. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonsoir bébé, c'est l'audio. Bonsoir amour. Ça va? Reste de saluer, je suis chez moi. Naïbi aussi que ma soeur lobby na page. Il n'y a pas de choix. Parce que ta pétasse à Tumbolenga. Et ça, je dis que je t'aime. Je ne t'oublierai jamais. Même si tu es loin de moi, je sais. On est toujours même. Dieu. Eh bien, Abé. Dieu, B. Je t'aime. C'est dur, mais c'est l'amour. Love you too. Baea yo, balingana yo to love. Tome ya pedi, ngana yo to pe. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles vous avez belé partout dans le monde. Il y a Kolana Bisso, on a des mignon, on a des vraiment tellement trop. Moi, juste petit message déjà qui est au noir, ma grande Abisso, ton bazar vie, un monde vivant. Ben, insulter ma grande Abisso, les jeunes Abisso, ça honore pas. Merci beaucoup, merci ma caméra, Jonathan Dario, pourquoi pas, tout, les mignons, Cécilia Bontenga, na Dubaï, Bambo Tebele, José Santos, grand poète aux États-Unis, Bambo Tebele, pourquoi pas, Marshall Souvé, au restaurant Issa aux États-Unis. Donc, on t'a dit, ciao. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.